go. Saint-Chitamba, ndeko monanga. Oui, pasteur Vincent a marié. Pasteur Vincent Zali, moko ya ba pasteur o banda ki ko evre na kati ya ACK o bomona ki ba ndeko Afrique du Sud balakisa ki biso ndenge ni pasteur Vincent tika ki église longwende na communauté ACK, longwende na communauté ACK. Ayaki na molimo ya révolution eza pasteur Vincent. Nzambe témoin, Nzambe témoin. 12 églises ya ACK na mateya nini. Pour y mon père spirituel dans le bac et beauté à t'écouter la rasoir recruter à Tinda et baroté à te. Nous connaissons tous en partie la révélation d'une zana katamata Jean-Baptiste. Mais Jésus a commis Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été à repentance. Nzambe témoin. Mais tant on a moni makambouza kozala sundenge tozala kite. Ngai moko. En tout cas, je vous dis, na décidé na lobi ba ki ko tchanga mobulu na ndako. Mais libre à lobby à considérer que nous sommes quand même leader à lobby ou à coca qui colope na fande qui m'a bien osaka papa à boy naza papa noté ok neko yo kana ba combattant ba yena téléphone aza ko instruire bango sur place ba manquer nga respect ngai bango pe ba yoka bon manquer ye bon respecter te etika tout na pasteur Vincent est-ce que ba ko ni ataki Kinshasa te ngana ko ni ataki Kinshasa ngana ko ni ataki Kinshasa yo mo pe tuzo vanda mtu vandi cette église boye makambu to vandi d'ailleurs ndengo zolo ba bongo kutu e ko pesa nga posa na kende Kinshasa ngaza mona matete toni britannique ngaza mona matete toni britannique na démissionné na communauté ACK. Mon père spirituel mbwana ezo tushenga nazo ko yoka passe pona likambwana mais zanzela na biso aza mosali na Nzambe akende kaka Nzambe azala na ye Nzambe soutenir famille. Et loko nini papa Vincent tokiti déjà au longoli na ACK donc oyo ezaki na ACK awa na prend courage et rozalate nini oyo ya malamu zui na ACK au monde que romemango na prend courage pe nini oyo au longoli peut perception vision na yo par rapport ya prend courage. Non, nous devons garder crainte de Dieu et puis parole il faut le loba na Nzambe te yama devons garder bomwana na Nzambe atana za pasteur mais na garder bomwana na Nzambe qui pasteur et kokota na Nzambe na bokonje na Nzambe te et puis eloko nazo souhaiter zala eza ndenge na ebelaka ACK ndenge nazo souhaiter que ezala une église to ya une église te na munoko papa nkolo Nzambe tout ça mais il faut mitema tombe ma mitema na biso epai na Nzambe puisque eza cœur le cœur nde bisika demeure ya Nzambe c'est source ya ba pensée na biso bipai Nzambe sengela fanda bana Nzambe tombe ma mitema na biso epai na Nzambe bana Nzambe to banga Nzambe to pesa exemple ya malamu bana na Nzambe webi ke tozo souffrir tokoza te to souffrir na mabele awa ou bien biso ba pasteur to liaka sima bana na Nzambe tant ba souffrir mais kozale simple soki bana Nzambe ba tombwami baza bien hein peuple aza bien biso pe to liana sima na ye et to kozala pe to liango na conscience malamu voilà ngai souci na ngai ezali ke to compatir na peuple o toza ko kamba o bazo souffrir voilà ba makambo mususu église makambo ya malamu na sekezali makambo malamu ngana yekoli bisika musuna yekoli kuna na o esengeli pe to bakisa na kati ya musalo tozana donc nazo senga kaka na Nzamba apesa biso bwanya apesa biso mayele parce que Nzamba lobelo comme Paul azolo baboy Bible zo ba ke Paul a commis epa ya ba Ephésiens et d'abord epa ba Ephésiens na mukana na acte 19 Bible zo ba kuti bango bana mulimo santo te mais bazaki na église oh
oyebi molimo santo toyebi yango te nani toyoka yango te mpo lakamu asambeleli bango bazwi molimo santo me akomelaki bango wana baephésien akomeli bango na premier épître na ye alobi je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières je prie pour vous pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse de deux un esprit de révélation. Vous savez, dans les choses de Dieu, nous devons avoir ces deux esprits. Esprit à sagesse et esprit. Où est comme na pratique, il y a parole. Et puis révélation, il y a connaissance. Et zali ko yeba na buzindo, yeso yobiso tozo salela. Oui, au cause de la toya quand la église, to salela kanza, mais ce cause na révélation Jésus te. Révélation Jésus de zosalake. Jésus a tellement avec le Bartimée. A tellement c'est que Jésus puisqu'il a bien que Messie. Oh, Jésus a bien un fils de David dans moment où il faut tous une révélation dans makambo to sal. Ce qui révélation exacte, ce qui moi so yandimba pécheresse, à ce qui révélation que simba Jésus au pasola alba traité, à kokaki ko le bise Jésus te. Donc exacte ka kotan la Bible, exacte ka et puis église s'il vous plaît, église, tu côté la tête, tu vas nika likolo ya, ko chasser ba démon, ko renverser ba miraille de tout ça, la délivrance de la main gauche séchée, tout ça. Bilo ko nyonso ezo bongo li sabatu mitemate, il faut to lo baka vérité. Batu ba bongo la mitemate, batu batikali kaka ndenge bazalaka azoya pona nini. Toza na système d'accusation. Lelo échoué pona nini, tata mwasi. Lelo échoué pona nini, démon. Puisque bande qui bandakala. Moi si, frère, yo na tchako na jardin de Dieu. Ndeni no sali bêtise bo ngaite. Moi si, ndeni no sali bo ngaite. Nyoka. Donc to comme même système on des ali lelo. Muto échoué otangi classe te. Ozoko ko sala ko défendre le non, c'est des mots. Non, écoutez, mais comme nous sommes pas démoté, les nous sommes église, c'est comme ba délivrance, il y a finance, il y a c'est examen bête, tout ça la Congo. Mais il faut t'accater. La Bible me dit, c'est lui qui est né de Dieu triomphe le monde. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin et Yannick Wenge talissé la caméra est en Afrique du Sud, dans la Djobour et fixé vraiment Pasteur Vincent la question au question examen à répondre ou bien à laisser. Donc nous avons la liberté à la église à Pasteur Vincent, donc prends courage, il va prendre courage le makambo Vandi Ninge Vandi. Pasteur Vincent, vrai ou faux, yona Pasteur Mukuna Bosolo Lakati. Tosololaka. Tokangama bénémité, c'est mon père spirituel. Tosololaka. C'est encore vrai ou faux? C'est vrai que Tosololaka. Appelle à souka pasteur Mukuna benga kioto benga ki ezaki na semaine ni tona mwani. Te banda benga nga gangang agangelanga. Na baloba na lisute. En tout cas, bon. Te kolobana teme to vandi kinyet to zelana to zelana soki mo adose muke ekiti to ko bengana to ko kangana bénémité. Pasteur Vincent tala caméra kanenge tali yebisa yo zano na likambute lem su papa nde isaki e ko mutako bela pe tension mutako bela pe estomac mutako pe ko piquer crise yo po memi no ngambu. Mais Dieu merci, papa c'est un homme fort à se ressaisir toujours, mais est-ce que na part na local likambezate na lingi o pesi la biso o tanga kumba papa na yo na mobimba na yango et puis o pesa un message à soka parce que muto azo filmer biso cameraman no komone mukuna so biso to ngi o pesa biso kombo ya père spirituel na yo na mobimba na yango et puis o pesa ye mot d'amour kanisa lisu zonga lisu mukolana o azwaki yo parmi ba pasteur ebele o balobi o yebaka kote ya te mais atria kaka yo liloba nini oyo koko yebisa pasteur na te ngana ko yebisa kande na yebisa na bino papa nanga pardon otanga kombo na mobimba na pa ba ko bosa na été na ko bosa na évêque Pascal Mukuna te. C'est mon père spirituel na ko bosa na été. Et puis de deux mon fils mwana nanga ya suka kombo na ye Mukuna Pascal. Eza kombo na ye cameraman pe su kombo na ye Mukuna
azana mukuna donc nana ba mikuna ebele donc c'est mon père spirituel nga problème na ngana ko ebisana bato balanda biso na longwende na système mais ce qui est vrai na famille tozaka bandeko nous sommes en Jésus na longwende na système aseka mais naza musali na nzambe lokola bango lokola papa na ngai lokola batu nyonso balanda donc na zunde nzela nanga na koyina yete na zane loko na koki ko telemate na reprocher papa na ngai yoza mabeto za malamu na bote c'est mon père beaucoup de respect pandiwana kesima ko mususu tokokuta na kaka nazo profiter na micro na yo lokola ozali aw makambo esalemi bato musu bakwana na yamba na monaki même na ba Facebook akombelinga uza mabe usali bonga yes nazo like pe na ko like même o ba finginga nazo like nazo ndima pourquoi j'ai compris bato musu bakozo pe azaki blessé yebitende likambo izalaki ba pardonner biso ba limbisa biso puisque action ya boye ekoki pe kozokisa bato mususu o ayokite lobino pasteur Vincent mabe asali aza reconnaissante buena botete na kotikalaka toujours koza reconnaissant nakopesa yo nakoyebisa bato boy mukolo ya le 22 donc semaine du 22 au 29 juillet na le biango déjà lelo tozana cérémonie ya monene ya présentation to ya dédicace église oyo TCI Ministries Tekereje International Ministries kosala dédicace ya église et ministère alors nazo senga na bandeko nyonso basunga biso na prière basunga biso ba soutenir biso totiki musala na nzambe te natiki kotika communauté eza kotika nzambe te tozana nzambe basunga biso batika biso te bayina biso te tosali mabemo même ba oyo totika na bang o bandeko na ngai ya aseka bayina ngate comme si nasali bango mabe nasali mabemo koten na fingi mutu te nasali mutu moko mabe te na sengi kake tozala basale na nzambe. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je m'adresse à mon pays. Sans Jésus, on ne peut rien au Congo. Vous avez bien dit, évangéliste. Kozanga yo passé Yaya ranga yo Kozanga yo passé Vous qui avez soif, venez à Jésus-Christ. Vous savez, il arrive des fois les moments dans la vie, certaines périodes où tu sens la soif de Dieu monter dans ton cœur. N'habitez na tango posa nzambe zoti nolo banini. Nabenga Jésus, nabenga lombero. Uko kuma kwembe lombe ye. C'est un mec qui n'a tout le ba moche. Koseka we sokola emi ye. Yakato luka zamboyo. C'est la mweza molai. Na yebi na kokoma. Ata na zamba na kokota. Samba tolo na se. Ata na maliri na kokota. Jésus. Simba kaka liloba ya nzambe eloko mosusu te kaka liloba ya nzambe ekokotindanga koluka ya Jésus
ngali na elengi ezotindanga na luka. Alleluia. loboko epambolaki kopambola lisusu loboko epesaki. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso et un petit problème technique. Donc, moi et toko taba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News. Les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens. Okay. Famille les Nazaréens toujours mais news au fait que les Nazaréens news ndenge ba komia wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Talioyo attaque au donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa rawana donc so moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage zawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? O simba. Let's go. Merci Jésus.